Beaucoup, tu vas fufu na lia. Mérita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na na salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mtele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obenga nga zobela bongo famille ko sekete te pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre, Mirasure, et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino badu futa pale ndenge nini. Benga Mirasure, comprendre? On a kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat barotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nangezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nangezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Qu'entendez-vous par Eco-DRC? Eco-DRC, les fans, qu'entendez-vous par Eco-DRC? Voilà, Eco-DRC, un site comme pas les autres. Eco-DRC, un site qui dissimule des informations vraies, un site comme pas les autres. Et qu'entendons-nous par JTT? Merlaniwa, JTT, voilà. Gentil, mon boss, à qui je dis déjà merci, merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent de partout. Et voilà, devant vous, c'est celle qu'on appelle Nora Kalonji Lawidj. Je suis vraiment très heureuse. Je sais que vous vous posez déjà des questions à Eva Lawidj avec qui. Laissez-moi vous dire que il s'agit d'une comédienne, d'une artiste, c'est une star bien sûr. Voilà, c'est avec lui que nous allons vraiment essayer un peu de la Ouija. Et comme je vous l'ai dit toujours, restez toujours branchés sur Essam Blague, vous ne serez pas déçus. Voilà, et là vraiment Itali Makambuya, Maman Moussika, to outi panaye, to kuti portail fermé. Mais bato bazaki libanda wana banda oteka babi que non, ce qui to moni kuna te to ya epande one azana. Beaucoup ma voilà. Alors si je comprends bien déjà parce que tu bandé d'accord tout na banda kuna les temps comme on a vu ah nous sommes des gens là. Tout ça déjà on a beaucoup ma. Donc voilà Merlin si tu es d'accord avec moi non beta ba misou kuna 27. Là-bas c'est 28, j'avance pour ils ont numéro 30 si je me trompe pas voilà, ils ont déjà ah ouais numéro 30 beaucoup ma. De surprendre maman Moussika voilà comme on dit toujours na ba télé-réalité na biso na ba surprise comme ça ba beta biso mais to signa kaka juste pour vous satisfaire. À qui prend ça de Verviers, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à celui qu'on appelle Junior Penga, merci beaucoup mon vieux balobi oncle Langa moro ya jeune oncle Muntu mon longa ya maman Véro voilà. Merlin si tu es d'accord avec moi quand même to beta déjà portail to yeba so kaza to azate. Tozo beta kaka, so paza wate to samba. Biso. Bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Oh, donc la biso be poano, c'est pas nangaté. Moi, je vais voir avec un micro comme ça, je ne sais pas c'est quoi en fait. Ben, au fait, on a un problème là. On était venu chercher qui ça? Maman Moussika. En fait, chez Maman Moussika là-bas, elle n'est pas là. On nous a dit que si elle n'est pas là-bas, on doit la trouver ici à beaucoup, ma numéro 30. Ben, je ne sais pas, elle est ici ou elle n'est pas ici. Ouais, effectivement, elle est ici, mais ça paraît un peu étrange. Hein? Il y a un problème, quoi, je ne sais pas. Mais attends, c'est une star, c'est une grande star, tu vois. Ouais, donc ouais, c'est normal qu'on vienne de la chercher avec deux micros. Ben, je ne sais pas, c'est pas normal. Bon, si c'est là étant, bon, je vous permets un peu d'entrer. Qu'on entre? Ouais. Mais elle est là quand même. Elle est là, elle est là. Ah d'accord, Dieu merci. Voilà, cher internaute, Maman Moussika Kazali. Ouf!
to lembi mo nyonso si lepso na nzoto to ke koluke kuna to kuti bloqué na cadena mais quand même azali en tout cas Merlin si tu es d'accord avec moi to kota kana biso déjà to bonjour Yaya ça va bonjour ça va ok donc voilà to quotidien na 4 a beaucoup ma numéro 30 et pas ndeko ya maman Moseka ben je sais pas ça et puis on reçoit ko benga la biso. D'accord, voilà, cher Internet, comprenez que nous sommes en direct de la capitale démocratique du Congo, bien sûr, tous en plein Matongé. Le Barabandal, c'est Paris. Les Mbappé à Paris, Babundana, Kitambo, Miami. Mais Matongé, c'est quoi? Matongé, va bien en Matongé, c'est Matongé. Ah, d'accord, Matongé changera. Alors, on a vu ce tour, bayo, pas maman Moseka Ozanani, parce qu'il y a un bibi sur la portail, quand même, tu sais, qui m'a dit que le moment, côté c'est biso. Ouais, on a ça, Leki, na Leki, en fait, on a mon ibino, on est comme singa, comme singa qui vole, on a mon micro, non, talaka, toi, on a qui n'taka, on a Matongé, maman, ça la bon. Avec ce qu'on a tout, en fait, c'est vous, s'il vous plaît. Toza Eco RDC, yebse Toza Eco RDC. Eco RDC, hein, pour Talakaka, yebikini, faut la prudence, pour Yambokate quoi, village Tibani. Voilà ça mon problème, t'es cassé, Eco RDC. Eco RDC, hein, ça va n'attendre. D'accord, merci. Voilà, cher Internet, les ala Karaboé, bah surprise yo, comme ça peut être bêta mais surtout bêta mais ça peut qu'à faute la minute parce que bino bolinga à détail. Bino bakonza détail voilà tu es vraiment que le maman Moseka to la widje na ye parce que to sola donc azana ye mon père écoute tout na éco parce qu'il y a les cas déjà dans les or et les calisous donc sur ressemble vous ne savez pas dessus vous allez toujours wana branché donc bon et baba parti ni ensemble Merlin ni wana zo comprendre était zo baby c'est longi bah je comprends pas qu'est-ce qui va pas maman Moseka Tolanda. Bakata nanu mutabongama. Bongama ni yo déjà artistes ça déjà bien déjà. Bon. Boni. Bien. Na possible adresse. To tu pas na kuna to kuti kumba. Na bisibiso ye nenga zana ezaka soki tournage te kuna na bokuma numéro 30. Ko to yebi ke lolo zana ngo dimanche tournage ezate. Heureusement que tu es peut-être coutué. Bon, on a eu des prières, on a eu des courants comme au boulot. On a chargé. Je pense que Bobenga Boswangate. Tout le monde est légaté. Naya Kiawana. Si vous te le dites, Nzambe. Encore peut-être, tu es ça qui était que tu as les lots, numéro pelé quitté. Téléphone est à l'obatinde na chargé. Bon, tout ça, l'émission au lobby. Oui, à Rolamba. Tu as ma solo. Tu es solo là. Parce que vous avez un écho. Vous avez une émission. Vous avez les lots. Il y a Rolamba. Il y a un côté. Vous avez les lots. Tu as une semaine ou tu as une surprendre une surprise. Ah, bah, c'est plus agréable et désagréable. Oh, les lots, c'est ça qui est agréable déjà. Agréable déjà. Si tu fais tout seul. Ça va, il y a aussi des chaises ici. Je suis chez mon ami, il faut charger ma téléphone. Oui. Ah, bon, on peut partir là, on a gardé aux choses à radar, les choses à tomber. Del VIP. Tu as dit quoi, Nango? Ah, c'est un macam. Tu as quoi, Nzambe? Merlin. Bamataka, basinya kaka. Et kaka. Et tumba. Hey. Journée dans le kinde nini. Je suis dans l'équipe bien à la na l'autre ndoto. Na l'autre bandoto, il y a bien. Na la mungi na bongisi ba na ngatoke prière ko kumisa mokeli. Tango to zongi na kominda na komisi nkolo. Tema courir zate. Loko na lamba na ngadi ya samedi. Na bango na bino na kena na charger téléphone na machine na iloko ezokota nango na sutuka pe bino boyi. Donc c'est ça. Mo baye comment la biso. Soki na baye seka na kosi mais à l'improviste ndé bisu sezaka bon Eco RDC na oboya te papa Jean Chiboti Bobo asolola moi bien voilà asolola moi bien ta solola bien voilà alors bon non na moi na cha bien zate mais moi bien papa JTT ça les
enfant pour maman c'est quand on la moi atika bien pamba alors maman c'est parce que exemple liboso le kan côté au le kan télé réalité au le kan loubi à basta quand même yo moko bilan na yo après avoir tant élément écota quand même bilan na yo zala ndeni tant on le cas qui na éco RDC parce que exemple liboso to le kan ba site internet to ça la émission wana ba genre wana au le kan ba site belé alors na éco RDC constant ni yo ça là qui donc bilan na yo. Bon, constant, et ça que Eco RDC m'a bien nango, et ça là que sur l'équipe émission et décharger à téléphone à batu, ma bien Eco RDC en moi, je pense que dans le bango, et t'as la mama kasi, et ça chaîne mo que ça non noble, et t'as la maka, pe moutounio ça sera libre, y a coupé ça ba remarque naie, o ya lobby c'est pour nga na lo baka moutou oyo, a pe si remarque pour na moutou o ya lingi, ata fingi. Ils ont l'éducation. Ce que l'objet m'a besoin de l'éducation. Ce qui peut l'objet m'a la maison de l'éducation. Donc on a peine à mon ara colober la paix mutu m'a besoin de mon abi moi libandais. Mais elo na ina biso ka Eco RDC tala makasi. Voilà alors Eco RDC tala makasi tant au sala qui télé réalité na yo nandenge au sali et lubu ya basta. Voilà. Est-ce que déjà au sala émission a bon on a site mususu ate on est made in Eco. On est made in Eco. Izaka awa. On a yo mon émission est continuer tout et katana nango. Oh, et continue oh. Boy ba nento lambaka. Omoni ba fille surtout biso ba fille à théâtre mingi. Le rôle belé ba yana vitrine na théâtre, ba comme ça théâtre vitrine. Donc ba mona kaka ba yana sexe na mutu. Ba yaka osam salate. Donc ba tunyo so ba zo biso ndenge moko. To boya na biso te tondima on pesa musala mo eza noble. Malgré to nyata o mambeta. Mais ils na ba fille oyo tali ependa boy. Alambi. Ah. O sepelit. Neti moko na ko pesa. Malgré le andaya le andaya ngana mwana nzambe na sala effort na banga nzambe ya ona tangi kombo le andaya alamba ya jeti ah oui alamba kapinza donc ba fille théâtre ba lamba bien baza à part Léa te na lobi Léa na eboaka ba komba bato ate na lobi le andaya po bato ba yebi Léa ba yebi alambaka alamba pinza ngaloba oyo na moni na ebwake na nga bato mabanga te me na lobi denga na Léa on tozata ba 2 à 3 ans na mona gete mais alamba kitoko na pesika exemple oui alamba. Voilà alors et ça là vraiment mais parce que ça va te déjà batala télé réalité batala pe louwa ba star comme ça ba yeba lisusu vraiment maman Moseka oza kolonini Moseka zambuza Nazambuza mabe bakisaka mabe na sima nde na lubaka mais azambuza malamu kati na Yesu mbuza malamu na pena mbuza 100% ba o baza ba mbuza ba oyeba nazambuza ya misiko mama na ngai azamanga papa ya misiko dona 100% mbunza. Voilà 100% mbunza alors na ekolo na bino wana na ba 100% mbunza ba spécialité na bino za ni bilo na bino wa kuti mana oboliaka liaka mingi wana. Bon, spécialité na biso bambunza eza nyama, eza mbembe, eza mbisi. Donc c'est ça, spécialité na biso. Bio na bio. Bio na bio. En tout cas, wana peno nyati. Ya mona ba minu na bango ekomaka nini ba benga nini? Songe pona misuni. Tellement que lia misuni mingi, ce sont des carnivores. Donc ba lela misuni fort. Donc bambuza baza ba vertébrés. Baza bato baza la makila pe la balingi makila baliaka ngo baliaka misuni mingi mbisi ya mai mayebo bango babenga ngo makombo baliaka ngo baliaka malemba baliaka ina singa ezaka makasi moguluta panzi bango balela evida te aba na kini pene ezaka rare boguluta panzi wana bakota malupu baliaka mbembe na loba mbembe baliaka mbika baliaka masolo eza pondu balalisi yango esala lokwa mwa kopola wana gunini wana voilà bikona bino moboka kitoko bon eza bien kedo liango ah oui eza biloko mboka na ngati na lia tendeni biloko na so tangi na nyoso do lamba bon lokuta mabe masolo na lamba te mbembe na lamba ngando na lamba
nyoka na lamba pe na lia ka bible mutelobi ngate na lia pe mukomboso nzoku oza biloko ti bible mutelobi bo mukombosa mutu aza nyamati po sikoyo neti lelo bambumza mpo na minute oyo mpe bambumza bazolanda biso opesi bango nde baposala biloko na bango sikoyo na minute oyo vraiment neti bambumza okolambela bango neti nini mpa na minute oyo lelo tolamba lelo omoi bino bwaka bato eko rdc bwana mamuna osepelisa bafani te bambu ntango otanga biloko wana bambumza nde nde bazala bakomi déjà excité bamona mamoseka alambela biso nini po bango pe peut-être bazala difficulté olamba bango bakoki mpe kokopie mpona olamba nange eloko eza facile po toumela te nakolamba lokwa naza mpe pa moninga so akopermettre nga nalamba epa na nga bomonaki naa na chantier tomonaki malembe mbongo ya te osalima bas nautokule kokule ta nasali boye pasi tola na condition pasi me apa njokwetu yango nde makambo yayo donc nameka olamba wa nyama zamba botie mwa nguba obwaki mwa bobergine solo oya bololo na kati olia ngo na malemba bambiza babenga yango poto malemba eza na gu nini eza na gu ya malemba eza na gu genre ya langa mbala sukali soki eza na gu ya langa seke ekoma langa eza na gu ya malemba ngalingi na eseke olamba kaka oui na lia pena siko na gu ya malemba ça c'est malemba gu ya malemba so na biso eza lokwa makemba wana olie pirate yani ya makemba. Voilà, alors lelo obi olambela biso nyama zamba nyama lemba bacha ba solo na ba mwa ba nyama zamba sombo ngulu ya zamba so tokolamba tolambango po ezala ngo pe mwa ba vite fait. Voilà, ezala pe mwa vite fait na na porte-monnaie na nga awa bon déjà bilo ya lubu ya bikolo ezali. Voilà, si un peu déjà prendre. OK. C'est que tout que nabino. Qu'est-ce qu'il faut ben détails ça là. Faut pas le monde qui est tambola qui paie ça là bien malgré lembi. Tout que na kara la gomme na ko la gomme na te na ta sapat ko la gomme na. Voilà, merci chers internautes. Voilà chers internautes. Tozo kende to keda wendie parce que là le roi to te kuna to za mo lemba molili pe nge kota. Parce que tu vas luka adresse, je crois que tous qui ont habitué déjà. Eh, Sylvie Nakeye Nazoya. Nakomi Wenze, j'arrive. Claudie. Nakomi Gambela. Voilà, chers internautes, tous bima déjà. Tous qui ont de Wenze, que bali kolo maman. On sort déjà. Tous qui ont de Wenze, Merlaniwa, pona. Ba fan na biso ya Eco DRC ba o balinga toujours kolandela biso en tout cas ba remarque ça la kaka bien ba suggestion boye tout droit OK d'accord. Voilà chers internautes en direct de Matonge babi Matonge c'est Matonge papa Matindenga zalaka vivant akufi atiki Matonge c'est Matonge donc to ke wede cette zongi to la wije ba détail au ça vraiment bien parce que to lambelo nyama ya zamba voilà. Ah d'accord, voilà chers internautes, j'espère que tous ceux qui n'ont pas et on se retrouve tout juste après pour plus de détails. Merci. Mabonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC.
balobelaka politike basalaka mpe émission ya misika émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC émission mokili ekomi kotala RDC sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botalaka RDC site nalingaka mingi oyo ngana conception ya boss Jean Chibo Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Voilà. Malimba. C'est ma boque mi balé. Oh là là. Zara pete boy. Nyama. Nyama zamba. Sombo te sombo. Tomate. Il faut taper la tomate vite. Oyo mwamba nguba, rachis, matungulu, pilipili, poivron. Olambela nyama. Lokola. Ye balambela keba depuis na yango akota ne bandembe basekite. Ndembe eza awa. Ndembe eza amoni baza ndembe na ni. Na congélateur. Non ça il a bango. Donc nyama oyo, me nyama na biso bangi balandango malade. Donc des ana na chango ya mutu fwe toka. Obwaki mungu ebele na kati. Alors tindisi nyama. Evandi mo pied, sopi mai. Donc c'est pour jusqu'au maïs il y a mani. Le sokoli a sokoli bien propre là. Chez Namzoum. Aïe. Manisco comme ça dans l'eau sauce de la salle. Je pense que dans le lobby moi ndamboudé tout ça là. Surtout qu'il y a la pratique ou les théorie. Il y a manabiso, je pense que si va tomber là kinga mukuna na gambia. Oui, va tomber déjà. Dans le lobby na osopela ngoma ya moto fo etoka na chemungwa. Et boma ba biloko wana malgré kotoka na ngo asokoli yango bien kuna zei mabile esili na tiena nzungu après to bonisi biloko na biso esili malemba balamba te to lia ngo kabo acha yango pe na frigo te frigo ça va mais congélateur te na frigo ça va pour se comme congeler bébé elle mbala kiske voilà yora o kapela ba mbuza mon bébé amène-moi des petits bassins na nzungu. Ata petit bassin mo na nzungu na mai wana ochelinga ya moto wana. So, malemba basala ngona ni na manyoko? Manyoko. Ozwi manyoko nenda na mona bakoko na toza osala. Ozwi manyoko kangi basinga. Kangi on pena singa otokisa. Tango otokisa, obimisi yango fungolo ekoma lilo fungolo basinga. Apo mo li bakoso na ngwa. Tel so manyoko. Manyoko wana ya bololo oyo ya sukali. Nyoko abolo ezana bambeli na mo basalelaka ezana ba mino ba paloli bimi apo bachango na kati ya ba akobenga oni ba bikolo moko boye basalelaka yango batie na kati mai bandi kokota fo mai tant mai wana ezokota bololo ezobima ti eya otikala malemba donc amido nyonso elongo. Donc si je comprends bien, malemba oyo na baluba e babenga ngo chomba cha kabiola. Voilà. Chomba cha kabiola. Ya biso siko malemba ko basa ba komisa ngo poto. Chomba cha kabiola za la mbuma. Voilà. Donc alors moko ba combo différent na mo ba geste moko boya mike. Ah d'accord. To bandi musala na biso kolamba. OK. Maman c'est qu'à quoi donc si je comprends pas que maman t'as pas que la tout est maman c'est qu'à timbe donc mi tu le dame maman ton le ko bambuza cher wapi moi nyamu kaka soki $20 vous va vendre $20 va vendre 48 000
yale yana mungu ana Oh, ndio mayo cheki mungu. Ah. Balamba ngope ya musaka. Ya musaka uchenga ingai. Lokwa tole wana malemba wana chamu mungu. Sans musaka moi likemba lituma. Beti pena likemba bien. Kemba kosa ngope na mboma tout tient. Bien te fwa pembe wana pinza. Yala mo standard. Yala mo standard. Nyama wana nyoso. Na loso desko na mo baby sa. Ya mingi fu. Oh père, c'était na. Moi banga. Banga pena engbele. Moi engbele te daka engbele. Mais la monnaie n'est pas tout les ébélés au tchanyo so. Tenyo sauté. Moi c'était moi ça somba moi provision. Alexandra avec puis ça. Donc 25 minutes. Sopi mayo alikuchima ya malili alitobandi konika kota posoana na mbeli. Si to sokoli yango penda propre là. Oyo je crois. Oyo za 4e maille. Wow. Et c'est maintenant qu'on passe en macasse. Il faut passer dans la place. On devait batumbi, ça devait batumbi. Donc sikoyo ici to sokoli mbis na biso, nyama na biso plutôt bien. Tozo bongisa. Nzungu oyo kosalela. Déjà, yango. Le etia na moto. Déjà. Ocha huile. Kalingi kaka des ala bobwaki babiloko nyonso sosi soki esalami bien natie mai mai mike nazinguma na nga natie na kati okuba soki ekoki na fini yango mwamba fini mwamba bien natie mwa ekaukana Sylvie amène-moi de Lénine. Santi français. Oh maman c'est dans le bas français. Oui. Français. Nada Macron na Brigitte. Alors il y a des messieurs français. Au moni des arts. Okoki na yoko chape madini tendendo pete. Ena yemi na msigolo ba maman c'est katiki ndako na yako za bandembi ya batu na ndaka bate. Ici aussi chez moi. Bah le papier moi c'est ça la game ça la banda quoi ba et pas dans la chantier moi qui m'a malé mais c'est la prononcer ça tout ça il y a on peut sentir la gravité mais il y a grave bon na wale uliko fanya na panda nuka awa awa ndena ipe atuka na iko charger ba téléphone mais na linga pena ko filmer chantier na kabungu amona lala bongo na binga mona na no libano na ko minda ko pizza Mosa boza na kati boza na mwa makasi ya ko na obongisa nakoki eza na ngose masala ya théâtre amusala sala ya théâtre ya musala bandeko ya poto mpe baosunga biso Agility bonga RDC. Comment c'est quand nde tosombeki na moni tosombi matungulu ebele boye neti mpona nyama so matungulu kombela matungulu neti na kati 4 po eza ya miki 4 beto po eza ya miki Sylvie otyelinga nini na moto nasali ya matungulu fawacha ulobi oui no Sylvie elle tellement du coup la monnaie qui commet dehors global la monnaie et puis vous monte dans la carte va servir tiens la c'est monte à ma casse ça l'épice là maman moi qui ana makala eza na mosali bien mimo edenga nora olakisa mpe koza abayinaka koolakisa mpena keye koza mama ezalika mwasi okati wa ndako wa ye mwasi kolamba eza mwasi amalaki majipon te wana masupape dele moko malale mabibre mwasi kolamba bandembe ba ai
aye ekota nango mpe mibimba soki etoki elembi na fini yango na kati ya nzu mpe okomona ndenge kani tokosala na bandi aye suki bongo ngai moko nazwa huile. Voilà, chers internautes, donc on dit déjà que Tobuti Wenze, Toye, puis l'on a une chose, ils apprennent déjà à voir. Maléva, ah, puis tu m'as dit. Même quand on a les mots, on a vu ça avec vous. Mais non, là, on va dire que tout ça va toucher. Dans la Dakala, dans la Vitoyo, dans la Sensa, et la bonne. La bonne. La bonne, comment on sait les mots, il y a asimaka mikote na lamba rappel pas parce que quand on a bêté là dada on a spécialité na biso ba spécialité na biso déjà mais Merlin a se retrouvé ndega polo ah ok serviette de pas na opesa ma serviette merci beaucoup. Nous avons besoin d'huile mine. Huile mine et de l'été. Ma nini on m'a payé misara huile. Ah bon? Ouba. Ah, mwamba. Ah wana zozo. Matungulu nanga. Biloko na nga na osalela yango oyo Tout le monde est au 4. Déjà. nyonso 4 ekoti awa tosokola tomate nakongwe na mabela kitoko nyonso ezala mokaka bakoseka namonaki ntango tobanda osomba tomate ozalaki mpe jaune toveki bapeso tomate oyo etela pena makasi kasi nakoki bando bayolingi oyo etela makasi biloko ya nguba na mosaka tongaka te tomate ya kotela makasi eza na moni eza ya kotela o batomate oyo baliaka ya pamba wana wa tomate mpenza ya makasi etela makasi te soki eteli makasi soki oyebi kosala sauce bien te ebima mwa ngai tomate etela makasi te ezalaka mwa bien rouge neti nga nalambelaka na nga ninzanza te nalambelaka nga batomate sikoyo madeso nalambelaka ngo tomate ya mbuma sikoyo oyo etela makasi sokomoseka mpo nini lelo bato balingi tu tomate ya boise te wana mpena nayebi selo bango te makanisi na bango te ibokuyo moko neti nga nalingaka na ngango te banda kala nasekaka na nga nango te naoka yango kabie te mama yanga akolisanga na tomate oka notre époque ezalaki batomate ya mike mike ya mbuma yo kozala serana yo mutaba yo oza baujana eza bamerlin baverdi nga na bimisanga ujana te yo oza ujana te yo so natali bien wana o moto ya nouveau testament yo oza bakote ya baephésien kana na mutu ancien testament ye na biso okasa malachi te po malachi moto esukisi asile na bakota na exode merlin yo na ba nouveau testament ye bagalate na bagalate bacolossien non c'est ça yelanga la grosse cuillère oyoka son ya français la grosse cuillère babengaka bongo ti bomoko la petite la grosse olobi bienko merci beaucoup chouchou na nyota balobi hymne national yo nde chouchou na nyota ma copine de Deda hymne national la femme de son mari Michel
la maman de 16 enfants. Bakisaka Animbenza, maman na afia maman Sandrine, Yonde. Yana nga Sobrino. Ebumeli makasi. Talina li. Micho Vamba. Matungulu na aimba moko. Quand on sent sauce les billes, on finit encore bien à niveau. Vous voyez encore, c'est ça. Oui, donc c'est ça. Micho Vamba, mobile bata wivini Vamba. Ah, bala di top. Mamusika, aulam. Alors, la gastronomie, la cuisine, ce qui est beau à voir et beau à manger. Bon, alors on a besoin de sauce et belle bien. Tant que belle bien, allez, tu vas dire que ça va bien au sous. Pour la lituka. Donc jusque là, tungulu, tomate na ail et il y a on les côtes. Ce qui est toki maïnionso, litungulu et beli ail, tomate et beli maï quand il y a tkali mafuta. Dès to ma ko dans l'étape au sous. Merci. Voilà, cher internaute, je crois que pour nous allons la première partie, vous comprendre déjà que dans les carrières, huile, litungulu, tomate na ail. Serviette. Voilà, Merlin pour ton temps. Hey, tu rends Merlin pour ton Zambé. Merlin niwa, Zambé. Merlin niwa le temps, maman c'est ça. Ah ça va avec le système. Alors du micra, le grand moteur, l'homme qui magnifique 6600 boutons à la fois, montage 5 minutes, c'est un merci beaucoup à toi. Micra, le vivo soignant sur le ticket la mer. Il y a la merci beaucoup. Il faut RDC. Qu'est-ce que ya boyeka eko RDC pour na ba fan na oignon ba lingama na ba oignon se peut ba critiquer maman c'est kana na besoin na bino des critiques ya on peut avancer ça la kofinga ndeza na mabe so kofingi na mona ga éducation oyozo na lolengo zali na maître na yo satan. Mais oui, bon au fin en point niveau de ebani. Ce c'est pélicioté, pesanga critique. Lobby, on a eba pour améliorer, pour moi on peut avancer et avancer. Ce qui te finga kaka pour avancer, tu m'as envoyé ma belle au salade. Mieux vaut loba et sa solution. Un point, un trait, un pont, un wagon. Voilà. Continuer pour l'habitude. Pour comprendre, il y a aussi ma mèche, mais ils ont la peine de conseiller, ils ont aussi ma moto. Nous allons à la congolité. Congolité, ils allaient fouiller. Congolais, mutamayele. Congolais, bolamba. Congolais, bosala. Congolais. Ah, vous allez Congolais qui toque. Et tous nous sommes valeurs en voie de biso ba congolais et ça bien éco RDC qui liboso papa na maman c'est katozana maman c'est kaza maman ya bana na ye mobali moi si ya mobali na mais maman mo c'est ka atala na mibali atala mibali ebele lelo omoni na mobali lebe moni na mobali mais ma bibiche fidèle à son mari. Ah oui, la femme de papa Nicolas Ebengo. Maman ya bato ya Michou Mabela, ya Michel Bengo, Maria Cardozo. Na bosanité sire Bengo, balobi mwana mayela mona liboso, acha no mutema mabete parce que soza nzambo ina no mubide. Sire Bengo, moi si ya bato ya trésor nzinga. Pomote voilà, cher internaute, nous allons continuer carrément. Molo, babi, tout ça, awa, to bandaki, to surprenaki, maman bibiche, autrement dit maman Moussika. Quand même, elle a été gentille, on a rigolé, to ke wente, to ye. Et lambe koki, to lamba. Ah, la wije sikonde, nyama, en tout cas, l'on a liama lemba makasi. Quand on a lemba pepa bob. Mais évidemment, lemba basala, on est scandémo quoi. Basala, on est moko. Kwa la kama nyoko parce qu'on a na mai donc parmi na wango wana balal sa ngona mai temani mabalal sa na mai te manyoko to te tango sana omneta manyoko balal sa ngona mai te wana chomba chaka wana voilà chomba chaka
Jacabiola. Mais mal le balai sana. Ah, mal le balai lelo. Ozo sokola kaka ti biloko wana nyonso ya bololo gosi le tikali mali. Ah, d'accord. Ali pesa bo. Na olamba na pesa ta ya baibanga mbote de. Zala yo la star. Na pesa baibanga mbote kadi shu arc-en-ciel. Mama na ngai mwasi asala nga bolamu ebele mwasi kitoko makasi boye. Janine Leja koko ya bato ya happiness. Janine Leja Janine Leja bolamu nzambe bila yo talaka biloko wana osalenga ba griffe mama osika kota te azonga ma biche senga balataka po achesa 41 na ferme ala taille na ngaka te komona te na lata mama osika azala na mwa azala besoin ba cadeau na bino derrière chaque cadeau ezalaka na mwa elobeli teke ya bolingo ya bandeko c'est ça un peu bas. Voilà, chers internautes, tous les cas, la deuxième partie déjà, restez toujours branchés sur les sondages de Zaïta dessus parce que Echo dit plus de détails. Donc, oui, sur Zarabi. Tata, bon, on a titrage, Joana et Concordé, n'a pas contenu en cas. Tu as dit, l'homme sous ce titrage, je sais pas. Echo, tu vas m'emmener. Voilà. On a été à aïe. Manoura, c'est biloko moza mwa détail. Ezaka vraiment mingi na cuisine. Na cuisine, ngala sana na restaurant. Eza émission na sali mpona osepelisa bafani bayeba mpe na bango produit na bango bakonsomaka alambaka aza mpe na mwa biloko na ye ya mboka moni biloko na bamonte normalement na kolamba na cuisine normalement kokolongola na cuisine normalement kokokanga mpona mwa suki mwa nini manzaka mpe ezalaka te sikoyo na ozalaki na plake lelo lobi na kada longoni manzaka mpoka nalamba te waka mwasi oyeba ndenge osokola manzaka kolamba donc osalaki yango déjà merci nayebi ke bayebalandaka baza trop mayele bazala mayele makasi bato na eto RDC olimbisi mpenza parce que tosali yango bongo oporte biso mpenza baloba mingi na français ligueur te nayebi boza mingi na babiki rouge na bino mpona kotiaka batrevie na bafaute epesameli bino eza mpe malamu mais eza na ndenge mabe te osaka mosala mpona bino merci bolingo nde etongaka merci. Alors si je comprends bien, olongoli va visiter par rapport à Oza et Panayote et tout. Et ça vous connaissez pas dans gâté. Na ça na na restaurant te. Gastronome pour moi il faut mona ma achara biloko wana te. Donc ba médecin. Vernité manzaka nezaka bongo. Mais lokwa ngala na manzaka. Na sokola ki pena manzaka bien. Na sokola manzaka bien. Banoir lem so mo les a vernis en noir na cheki na kati tikali bongo na nika pena manzaka na bien. O moyena longola ngeza dia on te lamba te. Aka bo excusez nga o elamba te. Na ba oyo. Mais o longola mo. C'est lo bato ba lamba ngo lamba biloko te mais on te lamba na mote. O pa pena ze pa na ngate. Yango na lati na nga. Mais tout ça l'effort pour lamba po ezo kota libumu ko za propre. Ah oui, merci. Quand le bac est là, oui, là, oui. Moi, j'ai commis tikali yango sauce yango tikali yango parce que to bakisa mwa makala ouais puis tomba makala Poi di cate, dopo lei che c'è solo sangue. Cabo. Bisogna sposare una cuciniera. Nossa, na suka na cabo. Cabo, mama kusera na pembo pe puti.
leki nango donc nzambe asala biso baafrikaine ye eza mwa batikor mona makasi so tomi tolandalanda te bamishika yango mpe boye moka mpe kaka soegina mpe merci balandi malobo mboka journaliste. Voilà, je crois que apparemment première partie et puis ça liboto et aussi tu la deuxième épisode parce que jusque là moni maman c'est ça c'est comment on appelle ça tosaleli ai voilà tomate ya mbuma parce que awa tozotia kaka bakwezala mokaka vile kwa oyo ka eza mpona eko telefone moi nakomi nango deja etondi kasi nafungolaki deja neti pena poivron pena role nango vraiment ya biloko ezalaka nini parce que nayoka yango yamoni ti mpe mwa pipi moke ezaka biloko sukali en plus mwa solo kitoko mpe solo pimbo tala bango mingi na matete bandeko balandi mayo eza na moko nyama na biso ya ngulu sombo Bonsoir. Bonsoir. Mais le billet qui n'a pas de nom, maman. Donc, là, on peut faire la bio, on peut faire la table, moi, je suis mon wad. Eh, bimaka, bon. Ah, je dis que la seule. Ah, mais là, on va faire ça, on va faire ça. Oh, tu as eu une vente d'inspiration. Eh, à quoi bon inspiration? Et magiquement, moi, je ne suis pas là. En tout cas, solo est à la cimetière. Pour autant, la solo mingi na katikati. Nexo. Les habillés. Oh, vous avez au moins les habillés. Il y a sika, ça vert et là c'est les habillés. Oh, vous tournez la vie. Mais il faut autant la ngo kaka. Pour que vous avez na kati c'est na mwa banyama. Kito côté. Oh, les habillés. Oui, ma modèle est à moi un risque. Oui, c'est possible. Il faut que la roue totale. Oui, on laisse ça battre. L'eau va tout côté. Aza bien la carte. Aza bien. Donc je crois, baza bien. Oh, bah salité là haut. Kangi na chawa awa sikoyo oche poivron na biso imagine puis c'est kalingama oche poivron na biso tomate omonaki ebele yango ekondi matungulu mpe ekondi nango un petit bolo ba vite te tiki na monte ya boya na isa bino fo huile ebima huile yango ebimi ekalingama mwa mokie kaka mpona poivre elemba après mwamba apres totie mwa mai tokokisi mwamba wow
totia biso mingi te fei soki ekipe mabe kandi baba tout excès butu tout excès nuit sikoyo natiango kaka mpona biloko yango natiango mingi na madesu sosomwa biloko ya nguba nguba na biso yango oyo biso bafina ya nguba na mai afini nguba na mai ngai mpona rapidité mai yango oyo natoki nakotia yango na sauce nazwi nguba na katikati etoki ntango elemba mpe bapanzi lutwe onde esali boye mpo kolamba noka nyama boye sa mwamba sa musaka natiango sikoyo nguba mpo toliango na malemba soko ezalaki yafumbwa te natiki mwamba te natie na nga me loko ezalaki nini osakombi otiak ebele te abakisa mai obakisa su mai esenga eza okangama te ekangama nango voilà siko naotya mungwa natie mwa eloko totyaka neti mwa babouillon wana nasombaki ya nyama natie natiki etoka moye natanga nkombo eza te mpo nazobanga pipe donc nazozwa bekilakila wana natya olambaka oyo eza biloko ya ekolo na bino ya bambonzi atangaka naza mungwandi ela bino nyonso wana balambaka olamba yango nasombaki ya ngombe mais toyokaki bakoma
déconseillé bacube oyo ngaka na tiaka yango mpenza te ezala mabe ya solo ezala mabe basalela yango publicité mpo bato batya te biso ntango tookola bamama biso basalelaka biso boye te apres na otya mwa mungwa esili totika ngo nano etoka nde sauce eza oyo miko ya kotya nyama Vimbaka, eh? Ela. Sombo. awa moni moitié Ni pibaka bongo. olongola yango banini wana te Banzete te. bato baliaka pilipili te bazali bakisi yango mwa mai ndambu allez Etapasuka. mwa mungwa kobuyon totyaki mpe eza na mungwa Donc mungwa kana suka. bakisi mwa moke mungu elia oleka lepo mungu ekoka te okobakisa na table eleka donc sauce na biso yango oyo etokaka panda ba 10 minutes kaka soki nyama yango eumela nango ti na moto alors nyama ese emibelelaka deja batiaka yango na moto emibelelaka donc soki otokisi yango mingi eperdre essence bu nango wana besoin mpe ya supu omalemba eliamaka na supu etapa suka yango oyo moto soki esala mosala tikali kaka kote oyo naobongisa mpona fongola malemba natia na sani merci moi biloko ya mobuba ifo mwa talutu normalement mpona nzungu okoki bayina kotuka makasi te natie lutu na se ezika te donc ça etoka obangelaka kozika mpo biloko so ezika eperdaka mwa saveur na goût donc c'est ça komisi mpona étape ya malemba na biso osani na se na bilisi malemba na biso yango oyo bambuza biloko na bino ya mboka yango boye te biso babenga yango malemba ezala malemba na kimbuza lipulia oyo bilebela yemba okobunda bitumba na mbeli ya malemba yango tata mwasi na nga mbilia
Billy. Maman Mousseka fait anniversaire en octobre. Maman Mousseka boutama le 17 octobre. Le 17 octobre, l'anniversaire de Maman Mousseka. Moi, je vais vous faire ça bien. Namuliza ba mystique sistema makasa kabu malimba ibimi bien conservé. Moins des à conserver. Yango. Kabu. Malemba ya bambuza kangi mofinu kutozozela sikoyo sombo toliana yango tala nzungu na biso po eza biloko ya mwamba kochaka lutu chance wanaosaluka mwa kokangama me mutu eleki Maman Mousseka, comment tu les as maébélé? Mon ingouba, c'est comme malili, ikomara. Tangani. Alors, si on a un kilo makas, tant que comme kamani, comme on a bolambi liboki. Alors, bolambi liboko, il y a soupe. Bilo, on a fait belli. Monique soupe za kilo. Amuna lo kwa musaka kula makoko. Mungu ça va. Et copine. Acha mon pied hein. Moi mon wane saka mon pied allez petit. Arrête 2 minutes. Maintenant dans un sani. Si maman na zando chef ya zando ana abino photo sa mo concours toyeba makelele uta wapi bakina ba pavillon inde tout ce que pavillon bateka ba mbisa mai ba bangala wana komi tuna bango abi mokonza ye mama toyepa na bino mbote yo kama mbote ro sango mama toyawa po to sa test hymne national eza nzembo moko ya lokumu me toyoka makelele moko ebimaka toyebaka te na pavillon nini makelele wana esalamaka tolingi toyeba so esalamaka wapi oyo bakoyeba hymne national bien baza na mwa hymne na bango mwani bamama babi etumba ye balitane jwa molangi okuna bijwa mbonda o mosuku na kanga liputa tokolakisa tata wana bamusu akangi bani ende ezairwa emane dalabu nde bakomba bao nyonso prison dapona babakasa eko ntango oyeba hymne national donc faut beta pena otya mouvement bamisuku na kingongolo misunguna ezairwa babeta pena mbunda nde bakomba bango ebonaganyaka bayebisi kokoyeba ke bakoza kotya chivundu na zairo bango wana po bakanga bango na bazwa bango mbala moko merci wana ezalaki bakwei na motambo pardon
d'habitude nazala so nalingi nalia natika moto asambela na ndenge na ye te peut-être que c'est leur conviction na ye napambola biloko na nzungu. Éternel Dieu des armées, Nzambe alola merci na biloko opesi biso Yahweh ezala sanctifié na kombo na Yesu Kristo bisika esombami Yahweh toyebi bisika ezalaki te kolo Yahweh olobi nyonso eza na maboko na biso te toya na kombo na Yesu Kristo Yahweh pambola bisika mbongoliti biso bale ekolo ekontrole na ntina na santé Yahweh topesi yo merci bakela sanctifié na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Bamisilma mpe bana bango mpe kaka banzambe mbangiste mpe bazaka ya biso sauf ka banani kana okona bango. Voilà, chers internautes, je crois qu'il va au moins d'être au commune la messe. Alors, avant, maman Seka, on a vu ça. Si moi, ils allaient vraiment on a vu ça. À présenter les biso vraiment bilo qu'on a aidé parce que ils allaient à Olambi, malgré que c'est le détail, mais détail c'est un source nationale, en tout cas c'est vraiment détail. Alors, maman Seka, d'abord merci de la disponibilité parce que je connais que alors détail les sous parce que ça n'a pas tout sous moi sous alors qu'il aurait bien télégué caraboué donc détail les sous vraiment expliquer bah tout vraiment tout son bini nani tout son bini nini tout ça c'est qui nini tout ça la merci beaucoup Zaki Elubu ya bikolo alors on a ponaki na lamba nyamazamba to sombaki sombo eza mwa moto mibale tosombaki nguba mwamba tosalaki yango sosala mwamba tosombi solo oya bololo aubergine tosombi bepice tomate oyo etela makasi te matungulu totie poivron na feuille de laurier totiaki na ai na mungwa biloko totie tobakisaki mwa bouillon oyo mondele asala ebakisa mwa coup de pouce ya nini totiaki lisusu nini na mai tosalelaki mai na mafuta tosalelaki huile de palme babenga huile de nini végétal elie biso nyonso tu huile végétale donc yango wana tosalelaki epesi biso elubu ya likolo tozolia yango na malemba tosombaki malemba nga nalinga eza malili pourquoi biloko eza moto malemba malili esa mwa ndenge natiaki yango na congélateur mais ezalaka déconseillé kotia malemba na congélateur soki elali po ekokoma libanga okolia te wana soki libanga esili ebebi donc natia yango kaka po ezwa malili po toyebana kolia nabimisa yango. Merci. Malemba na biso yango ici nayebi te so nakobanda bamoko servir bino mpo ngai nasi nabondela biloko na ngai soki mpe moto bamona lisusu solution wana osalaki ya sombo na biso yango oyo mwa milinga yango oyo malemba na biso yango oyo tokobanda nayebi so epa cameraman to epa ya papa yaza le dernier cameraman azala le dernier merci tobandi epa ya mobali moni malemba na biso yango oyo totie epa na yo mama journaliste. Merci, c'est bon. Badi cameraman aza le dernier. Yaza le chef. Eza na mwa détail moko nalingi nasala yango bino sikoyo. Po tokoki kobosana te po eza ya bikolo. Oyo na ekolo yango baliaka yango kaka na lutu. Yango natie lutu awa lutu mpe awa. Fourchette ezala na awa po eza makambo ya loso. Alors ekoservi nga na lutu moko ya bino mpona kotia biloko nayebi te papa kombono nani nakomona papa Nduki Aristote natia mwa pilipili mwa solo moni supu mwa supu mwa
soupe, ça très bien. Voilà. Oui, pas maman. Maman Nora. Papa, vous avez bien, bon appétit. Aubergine. Moi, pili. Voilà. C'est bon. Moi, soupe, maman. Merci. Je vous en prie. Et pas Goyangai. Moi, solo. Moi. En tout cas, tout ce qui va na pona ngai. To zipi, po to lobi papa. Ye cameraman na kolia na si. Voilà. Na lingi na sala bino moi eloko moko. Oui. Mot bato na bato baza eleli na bango. Ba we staff ba liaka na maboko. Mais ça te que baza non évolué te. Bazon na bokoko. Bongo biso pe bambuza. Et un mot bokoko pe. Bon appétit. En mode malimba. Ça la sakasi ndenge ba liaka ngo te. Détail. Moi ba détail. Bino bonia na bino bon appétit hein. Merci pareil. Bino na ba liaka ngo. Malimba. Mon sou. Katiti. Maman toi na boi na sala. La kisi. Ba ko kan so la ko ya. Voilà zibo. Elle. Il est bon la vie pour bien. Voilà, chers internautes, comme il a parti au Sénarement du Soto la Oudjé, donc voilà, c'est le moment de la Oudjé, notre invité. Azo la Oudjé déjà, maman Moseka Lakisi, Nenge Bango Bambunda Bala Oudjaka. Mais apparemment, on a soukou na boka linga kote na lutu. Oui, na Lakisa ki kaka, mais on va lire moi ti na soukate. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, chers internautes, le temps de Liaka. Et puis on se retrouve tout juste après quand même. Donc, Kokate, na simbi micro na Zolia. Donc, Tolia. Mais zo mon petit na Zolia. Toyoka, biloko ya maman Moseka. Il a mbela susu na nyo tangoyo. Hymne national. Yende ma. Micho Vamba, mobile Wivine Vamba, Baibanga. Maman Nimbenza, maman na nono Afia Sandrine. Balobi moko Judith Bonga RDC. Yaya Aleki naye. Merci beaucoup, on est ensemble. Kadichou Bongo, Wapi Janine Leja. Janine Leja, Koko Yabato Happiness. Merci ma copine, on est ensemble. Bonzambe toujours, Nzambo à solo. Merci beaucoup. Merci, voilà, alors cher internaute, comme hier on l'a oublié, mais on l'a dit, ouais. Hein? On l'a oublié, pardon. Donc voilà, c'est les moments. Mais quand on m'a dit, pardon. Il faut un peu on lit moi avec appétit. Non, mais vraiment, c'est que ça va. Hein? On l'aime bien vraiment. Donc, malgré mon noko, on a eu le beau coupé de ça. Donc, on a déjà mon sala. Il y a maman Moseka. Mais maman Bibiche, moi si au cas tu as d'accord. Donc, c'est ça. Pour valoriser la femme congolaise, surtout biso basi ya maboke. Na longola kombo wana, na linga ngoka pona pauvre maboke ngaliema, mais tout ça bata maboke te maboke da ngolo monpongo. So tout ça ba tout ça la théâtre, l'artiste comédien. Donc c'est ça. To lingana, bolingo le kinyo soko. Congolais to lingana.
mission accomplie. Étape nyonso. Simbi nango voilà na kusama miko bouye. Merlin. Tolia déjà. Ce que ça qui est tomba bilubu na invité pour na maman secondaire na ni ko biloko. Igure ezalia kanga ndi mona yo ka Merlin yo ko pe na suka. Alors maman musika na déranger yo la bouche pleine feeling Maman comment c'était côté quoi. Dimanche dans ce les plus boya. C'est dans la prière. Moi j'ai pris chez la porte fait le Paul Mousto Mocal les chandeliers. Nous prenons Zambie. C'est ça papa. Alors maman c'est pas quand même le mot de la fin n'avait pas fanatique na yo. Le mot de la fin pour na nilo kaka. Je vais pas fanatique na yo puis quelques dédicaces. Le temps aussi ici na biso. Mais tu continuer à lire. En train de faire 3 tours. En tout cas, fanatique à maman seka. Naza pona bino. Dans ça na bino o molilaka. Pona o CPS bino pona ko pesa ba conseil. Ni maman moseka za trop vital, maman moseka za la kaboya. Mungala bongo, munzaza bongo dans la joie maman moseka. Donc maman moseka na za la bongo. Mais si vous maman moseka bo tiepe na ndio mususa oje pona za artiste na bino. Artiste za mai azo forme les go nyo so ba ochai. Excusez. Na yango musala muka yango bo soutenir biso. Bo pesa biso valeur. Toza bato mabokete, toza bamisala na bango. Debo tu na pas théâtre ça ni ou kasno ça théâtre alors tu na médecin pas aux médecins aux sala ni au a médecin donc à sala théâtre c'est comme sala ils ont métier mon noble nzamba osunga kaka ndepé ba konza mboka ba tia biso pe ka maboko to ebike déjà et bonga nango po mboka bonga na mutu moko te to tia na maboko po mboka ebonga ils appellent déjà au ils appellent déjà au bon pour vivre, pour lire, pour tambola, ils n'ont pas au bâti, donc ils ont bon. Baïbanga, la paix civile, nous sommes beaux, les Congolais, nous sommes dans l'étranger, en Afrique, en Europe, en Asie, Océanie, partout, en Amérique, la paix civile, nous sommes beaux. Ils ont maman Bibiche, mais dans la peau d'une autre. Donc, Hermomo Seka. Merci beaucoup à Fichongo. Merci Nayo à Fichongo, Kadisho Arc-en-Ciel, Balobi Fomoli Kapela. On a Kadisho Arc-en-Ciel, Fomoli Kapela, Bazolia Bankou, na Bango Kuna Yakotumba, Maman Nimbenza, na Bosanité. Oyekata na ngote bango basi ba ina ngabwaka. Nyota chouchou na leki ya batu ya Zozo, nyota chouchou na mobile, mwasi ya batu ya Michel, Maman na Jaël Miché, Bambote Belé. Ma copine to sala randi nzamba lobaki tonga bobisa venir abana na yo na mobali na yo ya monde zalaka de pepso tozo bunda kaka poko seka na biso nde bana biso. Merci beaucoup la femme sage bâtit sa maison. Moi c'est ça mutuna motema donc moi ça tambola na sexe na mututi moi ça tambola na Nzambe et bana moi ça tambola na robanga Nzambe aleki même bombe ya Hiroshima moi ça zo banga Nzambe aleki bombe ya Hiroshima makasi. Merci beaucoup. Maman Nimbenza ngapenda na zana ngapenda na batu penza oyo na bwaka ka penza mingi te me bato yanga oyo basepelisa nga pena sepelisa bango oyo pe baluka ba benganga to solola kana bosani te kumwa papa ya mère rêvé moi si ya kumwa papa ye pa na yende moi bon koko parce que nzete e utanzame mutakelango moi bon koko hémorroïde moi kobota moi nini mère rêvé moi si ya kumwa papa azawana. Merci beaucoup na Papa Chibo, Jean Chibo, Chiboaboa, Eco RDC, on est toujours là. Tozo Sala Moussala, chaîne Nabino Yangoyo, Eco RDC, Papa Jean Chibo, Chiboaboa, Asololaka, Kitoko, Bongo et Belé, Mayel et Belé, Boigna Pe Belé, autrement dit sagesse et Belé. Na pesi mbote na babebe na ngai ya Meshu Mabela, Michel Dengo, Maria Cardozo, na pesi mbote na
basemeki na ngai Pascaline na poto bambote ebele, napesi Lauriane bambote ebele, napesi bino tu boza na poto bambote ebele bao balinganga na bosani te bao balinganga te te ba obe balinganga te bambote baolinganga ka poto aba congolais na nzini te baoboyanga boboyelanga na nini na ndeko na bino so na osala mabe conseil kaka poto matisaka kozwango donc eza bongo. On est toujours ensemble avec Dieu nous vaincrons Jésus-Christ de Nazareth ayebi Congo pe Congo eza ya Yesu parce que bolamu eza na kati ya Congo to vivre bien. Voilà, chers internautes, oui, Bandela maki bien et c'est ça maki bien en tout cas. Le pesa melaki nanga wabino nora kalonji voilà. Dans le bilingue on bien Marlani voilà. Le pesa melaki nanga wabino nora kalonji là oui voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance parce que Babi n'a écouté au Kima. Merci parce que nous avons Zali, nous avons Kimité. En tout cas, nous avons aussi un cas toujours dans la éco, puis ça m'a sous confiance. Ceux qui ont des suggestions, Zali, en tout cas, bon, suggérer ceux qui remarquent Zali, tout conseil, bon, les mbatés, bon, en tout cas, merci beaucoup à celui qu'on appelle Aki Prince de la. Merci beaucoup à Junior et Penga. Merci beaucoup na papa Moutou Molonga ya maman Véro na Liège Bakanga Liège na Ndenga Mokete. Merci beaucoup à mon vieux bienvenue Dimina. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Fallon qui est là à Paris. Merci beaucoup à Anne-Marie Beach Loa na Londres. En tout cas merci beaucoup à Fallon et Dorcas Kabasuna Suisse. Roda Molembi Nzambe Azatata, ceux qui ont vu Zambazatata, c'est qui sur l'Arabie. En tout cas, merci beaucoup à Yvonne Buena na Suisse, Flexine Moussa, futur cardiologue na Canada. En tout cas, merci beaucoup à Mamie Lukusa, merci beaucoup à ma petite Ciara Akanga Poto Bobimba, merci beaucoup na Christian Bokechu, Platini Menga, ministre d'État, Jimmy Kininga, maman c'est Kazel, merci beaucoup na Jimmy Kining, en tout cas Igor Balou, merci beaucoup. À toi, Aki Prince de Verviers, j'ai redit encore merci beaucoup. 081 19 13 274 Maman Moseka Zawana Ponabino. Vous avez besoin de Pip Nayo. Vous avez besoin de Maman Moseka participer. Je suis là. Toko Solo.